La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bandeko nanga bovanzawa kuna eza ya koyinda entre mwasi ya papa Alema Bana na Diane Kamwanga. Likamwango eza nini lisolongo eza nini nazobetela bino siko awa eloko nini oyo elekaki. Diane Kamwanga aza comédien, aza muluba, mwasi ya papa Alema Bana kombo na Cécile Bilonda aza pe muluba, mère Cécile o toti kobala kalate. Alors bandeko nanga problème ango eza nini na obetela bino lisolo wana awa ndenge nini Diane Kamwanga libala ekufaki ebandaki ndenge nini Diane Kamwanga akoma kokende kovanda epai ya mwasi ya papa Alema Bana. Alors, biso so toyebi ke mwasa papa Alema Bana azalaki na Canada te, akendaki Congo po na akendaki Kinshasa, Congo Kinshasa po na makambu ya libala na ye, azalaki na Congo, azalaki na Canada te. Alors, Diane Kamwanga atikalaki na ndaku ya mama Cécile Bilonda. Do ye atikalaki kuna Diane asengaki permission, asengaki mama Cécile Bilonda soki akoki ko permettre ye akende kovanda kuna po asala wale na ye. Po Diane Kamwanga libala ekufaki tangu azalaki na zemi. Bande kona obetela bio histoire oyo banda ebandaki na ndenge bayeko kanga mwasi ya papa le songi paraît-il makambo o basolaki na Diane Kamwanga yende apesi yango Mervin selon bata réseaux sociaux, selon Diane Kamwanga nde ayekoloba. Alors, yango na eko betela bino na mokolo lelo. Kande tolobaka na pesi mbote na bandeko balanda biso vraiment, bandeko balanda biso mbote na bino esika bozali, nzambalola pambola bino esika noso bozali bae o bolanda Ursile Botelwa TV. Alors, ce que c'est la première fois na yo ou visiter biso, ce que c'est mbano liboso au côté na chaîne na biso, en tout cas s'il vous plaît, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Partagez sur Facebook, na WhatsApp, na Messenger, nzambalola akopambolo. Ngana loba toujours ba partage na bino yangonde ngana lingara do ngana lingara ba partage na bino na dora ka ba partage na bino. Donc partagez biso partout. Lisolo o e partage mais e kende pa ya bandeko nyonso to e bana ko conclure to e bana ko sukisa likambu yango ezalaki ndenge nini po ezana bato ebele bazana mwa ba tâtonnement bato ebele bazo tâtonner ba luka ba comprendre Likambo, mais jusqu'à présent, bazo comprendre yangote. Boyebi toujours Ursile Botelwa TV azalara wana pona voyer la bino ba vérité, rien que la vérité. Alors bande konanga to bakto koma nanu musika to betali solo likambo e bandaki ndenge nini. Est-ce que mama Cécile Bilonda atongaki ya solo to atongaki ya lukuta ali to landa pib. Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.
wana boti kolanda pibi ya gavke bandeko na nga bolandi gavke kande tolobaka gavke nde solution. Alors ndeko ozana babu maladi ozana babu kono ozana ba maladi o batangeli biso wana ndeko ozana ba problème moko ezosila te ndeko ozwa mani na maladi ozo bela ba maladi onyoso batangi na ntuka ko hésiter te ko contacter gavke na ba solution ba problème na onyoso ozana ngo ozana posa basala ba stimulation ozwaze mubota oleki 60 ans ozana posa obota ole ata na 65 ans na gavke okosimba mwana. Alors gavke nde solution ya bato nyonso ozana ba maladi nyonso batangi wana maladi ebele surtout maladi na biso basi ba problème ba nzoto na biso basi en tout cas ko hésiter te contacter gavke okozala décider. Tozonga na lisolo ya papa na biso lisolo na biso ya mama na biso mama Cécile Bilonda na Diane Kamwanga. Bandeko nanga libala ya Diane ekufaki. Diane Kamwanga zakasuna libala te libala na ye ekufa. Tomona ki comédien Diane tango abalaki mututu amona ki libala ya Diane ndenge elekaki toko makasi biso so tomona ki yango comédien abali to sepela ki awa to binaki tango Diane Kamwanga abalaki. Alors eyo salake Diane yako voyager après libala na ye a voyager ki akendaki wapi akendaki Canada kokuta na mobile na ye Dido abalaki da nani Diane Kamwanga mariage pina balataki pina alliance Dido longwa ki Canada ayaki ko bala Diane na Kisasa si je me trompe pas. Seri libala Diane Kamwangeleka ki batu baloba ki ebele batu afinga ki Diane o mwasa zoba abali mobali okutaza deja na mwasi na ena bana batu baloba ki penza Diane azaki penza instrument o batu bafinga ki mingi tangu libala na ye elekaki. Après kaka quelque temps e umelaka pe mingi te aye kolanda mobali na ye alandaka mobali na ye anyoko makape bino mo ba histoire ya banzela poto kaka ningi zalaka biso ko tokanisa ke Diane alandaka mobali na ye akendaka directement na nzela ya bien bala moko ti akoti Canada nzoka kendela ki nzela ya États-Unis tanga komi États-Unis akoti banzela kati po aya kokoma na Canada. Alors a souffrara pendambu po akoma na Canada e koma Diane na libala na ye tomona ba video kande tolobaka bande ko botika kwa mviaka ba video ba couple obumonaka na ba réseaux sociaux ba couple et na ba réalité ebele o bango ba vivre na ndako o te ba koya ko lakisa bino na réseaux sociaux. Couple ya Diane Kamwanga na mobile na ye bazaka ko bina na réseaux sociaux bazo babanda ko communiquer joie na bato babanda ko communiquer donc paix bande ko communiquer esengo bande ko communiquer amour na bato balandaka bango. Diane Kamwanga na mobile na ye ba communica ki penza esengo ba communica ka affection ba ko bina bango mibale ba utia banzembo na bango ba bina mukutu ba kota pe ba live bango mibale bazaka bongo tangu bolingo e banda ko simba entre bango mibale bazaki na bango bongo affection. Diane ayaki ko bota po Diane na Congo azaka na mwana deja moko na otela bino na ba video na expliquer bino après noter la bino na ba video o Diane Kamwanga la kisi ndaku na ye esika o aovanda to continuer pona bosa na te. Diane Kamwanga azaka na mwana na ye moko na Congo azali na mwana ne moko na Congo tango aye kokota libala ka ndenge zalaka umelaka salaka plus de 2 ans abanda kozwaze mita umelaka yango tanga zwaka zembomona ba comédien ba postaka merci Seigneur Diane azuzemi nzamba longoli biso na humiliation po aumela ka bando azwazemite po na bandeko baloba ka umela kite asala ki 3 mois Diane asala ki ata 2 ans azwazemite bo excusez na mela mai Diane asala ki ata 2 ans azwazemite aumela ka penza abande kozwazemite aye kozwazemi ya Dido nzamba sali bango grâce to mona ki ba photo shooting asalaka ya liboso ba photo shooting asalaka liboso azaki na mwana na ye na mobile na ye pardon to mona ki basali ba photo shooting Diane na ye kubota mwana ya liboso nyonso banda ko kende bien na libala na ye
nyonso ebandaka kokende bien na libala ne makambo nyonso ebandaka kokende bien ntango Diane Kamwanga aboti la famille bolingo yaka lisu makasi. Après quelque temps toye koyoka Diane na mobali na ye bakabwana kina mobali tangu Diane Kamwanga aza na zemi bakabwani siko teme bakabwana ki tangu Diane Kamwanga akoma kina zemi Diane Kamwanga na zemi ya Dido baye kokabwana na Diane selon batu balobaki ke Dido nda aboya ki Diane o aboyi Diane salite Diane boye meto ye koyoka Diane ye moko ye koloba na otiki la bino ba vidéo na zono temps après na otiki la bino ba vidéo Diane alobi bien ke yende aboya ki mobali po eza na vidéo mo na otiki la bino alobi bango na baluba soki oboyi mobali yo mwasi mutu boyi mobali okofuta ba droit soki pe mobali aboyi yo okofuta ba droit alors tangu baye ko bengana baye ko kabwana mobali benganye na ndako nde Diane akendaki kosenga epa ya mama Cécile Bilonda akoma kovanda epa na ye bolanda histoire Diane ake kosenga epa Cécile Bilonda akoma kovanda epa na ye alors na otie la bino mwa vidéo moke ya Diane toyoka ndenge asengaki epa ya mama Bilonda akoma kovanda epa na ye a partir ya vidéo wana tango tokosilisa ngo nde na koya ko expliquer bino ce qui s'est passé tango mama Cécile atikaki Diane na ndako na ye akendaki Canada la famille makambo eza nazoyebisa bino makambo eza alors so eza mbala liboso koti na chaîne na biso avant toleka na vidéo ya Diane so eza mbala liboso sorry so eza mbala liboso na koti na chaîne na biso s'abonner ou commenter ou liker ou partager ka ndenge ezalaka donc partager biso na Facebook, partager biso na WhatsApp, partager biso na Messenger. Donc partager biso partout lisolo au cadre no yebisa bino mututu azwa ta ya koyoka vraie version ya likambo yango ezalaki nini. Alors tango zolanda biso zala pe na motema malamu ya ko emele biso vidéo. Donc tela biso j'aime wana to anango vraiment besoin. Ba j'aime na bino na lubango toujours na zalaka nango besoin. Alors sans plus tarder la famille tolanda explication ya Diane après tokolanda pe ya mama na biso Bilonda tolanda Diane na bokebi nyonso angiango ezate donc ce qui lelo ebima parce que place oyo ponga na Canada na famille te place oyo na sengaki wale ya une semaine wale ba bimisa une semaine nga sala déchirir na bota mwana nga bota na voix basse na bota ka sans péridurale na sala déchirir na sera wale ya une semaine à Ottawa et pas ba tu botika ko bengila tu vois place makambu nange bima wana parce que avant wana makambu nange ya internet te so ekata ki ya Diana obi osenga ki wale na Ottawa et pas nani ouais et pas moi c'est papa Alain oyo batu balobaki makambu belebele bimaki c'est makambu nange papa Alain biso ko ya biso ya oui bango ni ki matière baya na ba matière à lokuta na ya solo comédien oui moi si na oh to bala botika atenga ninga kamo kilitala kanga kingi bayana ba matière à lokuta na ya solo ngana ngai j'ai beaucoup du respect pour maman oya yambanga wana parce que nga pona nga zaki tante na nga na mboka o Canada aki la seule personne on a yebisa ke makambu na nga Kotala biso te kotala commentaire te ya ko za cette vidéo expliquer biso on doit faire une explication pour te comprendre ozo comprendre place makambu oyo na ba réseaux sociaux na vanda na Ottawa te na za ko vanda place na za vanda o bato bayebi na senga kika une semaine à pamba na Ottawa pour basala nga wale na za na famille te awa na Canada nde ba bimisa ba makambu nazo souffrir nazo sala boye o nga moko kolo makambu na yebi te matière exacte ya junior Boucho yoka Diane alobi asengaka une semaine
asengaka une semaine epai ya mwasi ya papa Alain akende kovanda kuna po basala ye wale. Diane Kamwanga, olobi osengaki une semaine, mais mwasi ya papa Alain Mabana tangu a voyagé ki selon histoire otoyoki ke atika kyo na ndaku na ye ayaki Kinshasa. Sikoyo mwasi ya papa Alain asali une semaine na Kinshasa ti. Asali penza so na koloba 1 mois te 2 mois so 2 mois te pe 3 mois po awumeli na Kinshasa. Est-ce que une semaine ozoloba eza avant à voyager to après à voyager? Po toyoki balobi ke Diane atikala kinde ko kengila ndako. Alors mutu ayaki na likambo na réseaux sociaux ezaki Mervyn. Après Mervyn koya na likambo na réseaux sociaux, Diane aye ko vanda conscience na ye eye ko sala ke abetaki kaka lisolo oyo epa ya mama Cécile Bilonda ndenge nini ebimi libanda. Alors Diane totuna kaba question. Est-ce que tangu Diane obanda ko solola na mama Cécile Bilonda bozaki ka bino mibale to na ndako ye avandaka batupe bazalaki? Parce que ngana onzi mate que ma Cécile nde abengi Mervyn pour ateka matière epa ya Mervyn. Soit un bobe banaki, soit eloko moko se pasaki wana po akoma na niveau ya kobenga Mervyn aloba makambo oyo elekaki entre yo na ye ebima na réseaux sociaux. Parfois biso to yakaka kobeta likambo o basalinga mais na beta kate o nga na sali mutu avant basala nga bongo problème ni ne se pasaki. Po si réellement Keza Bilonda nde abimisi likambo yo na réseaux sociaux, c'est que bino mibale bozaki na ba bokomaki na ba problème, c'est que yo longwe pa na ye na ndenge moko ya mabe, c'est que yo na ye bokoma, c'est que yo betizaki na likambo moko boye et pousser ye pe abimisa matière libanda. Pour moi je pense pas que dans les vides kaka boye ovanje pa muto yo benga tata mwasi na yo tata mwasi za tata do ovanje pa muto yo benga tata ovanje pa muto yo linga ki boyo kana ki bovandi oke asalo wale quand même toza kapé na reconnaissance na moi signe ya reconnaissance. Pour lelo toyoki version ya Diane Kamwanga bato bele ba yo finga mwasa papa Alain na réseaux sociaux abandi yepe kaka sikoyo toyebaki ke mwasi ya kozala boye toyebaki ke mwasi ya papa Alain azengalisa toyebaki ke mwasi ya papa Alain ya kopelisa moto toyeba mututu aye kufungula kamera pona olobela Mabilonda. Mais est-ce que boyoki pe version na ye? Est-ce que ye pe aye déjà ko expliquer bino? Si réellement ye mutalobaki, est-ce que a expliqué bino que ye mutalobaki to yete? Pour parfois dire na zolo baka ke ye mutalobaki, pour peut-être yo amona ki avanda ki pa na ye, musu ba bebani, après ko vanda pa na ye ba bebani, après makambo ye obima. Tant pour ba ke mireza kana mato ya koyoka. Oko sola na muto solo line likambo yo, mais muto tem ta trahir yo, mais muto muso a trahir yo, ba koseli muto yo sola kinaye. Conscience nous a muto na sola kini, mais ebite que tant na bando sonné peut-être tozaki 2 ou 3 personnes na katandako. Toyoki version ya Diane, mais toyoki na nou version ya Mabilonda te. Nga siko iloko na mitunaka ndenge nini ba makambu na bino bokoka kosala ngo secrete po biso nyonso toleka na réseaux sociaux to wana ba makambu to wana ba problème mais na comprenate pourquoi ya bino bo gérer kango te ke o gérer pena makambu no ebimate. Diana zako Solana Junior ngamo batu ba ofinga Diane ebele na réseaux sociaux. Diana kotaki makamba ya nanyo
yana moi songo na noa albuma onani Mervyn Diane akota ki makambo Mervyn Diane finga ki Mervyn oui c'est normal Mervyn pa yena makambo Diane po ekendela ka bango bongo na TikTok Mervyn azaki na problème na LB na ye to mona ki ndenge pe Diane alobela ki yango. Alors Mervyn pa luki par tous les moyens akota pe matière ya Diane aya pe koluba na réseaux sociaux. Ngana lobango tangu Diane balaka tangu libala na ye komaka dana ba problème ebele na lobanga moko no lobi moi sur za talent moi ça azana talent moko pas possible. Moi ça joue théâtre kitoko libala sali ebwe poani ke ko vanda ke ko bebisa carrière na e poani ba comédien ngo balika ko balaka na pota ko bala na pata na kisasa te na lobaka ngo. To banda lobela likambo yo na live moko na TikTok yana ndeko moko mataka lobi ke libala Diane Kamwanga yana vi mulaite. To éviter ba comédien ngo pourquoi bobala aka kobali après quelque temps libala na bino izo kufaka. Na félicita Normi Barcelone malgré ba problème malgré ba tuba finga mobali ne malgré ba tuba finga kaye malgré ba problème ebima ebele na réseaux sociaux pour na Normi Barcelone na mobali na ye mais aucun jour to mona Barcelone na ye ko étaler via mobali ne na réseaux sociaux. Aucun jour to yoko Barcelone libale kufi serimo bat bayaka oloba Barcelone libale kufi tanga zwaka mukanda ayaka kufingela biso ba mama poto musupe Barcelone mutu batala ayaka kufingela biso ba mama poto awa batu balobaka ni Normi Barcelone libale kufi azongi Congo libale kufi après to yo mone ye wana ye kozonga aye kozwaze ma ye kobota. C'est-à-dire azo gelé makambo na ye azo gérer yango ye moko. Lelo Diane Kamwanga ye ko regretter aza tantinyo na betela ke masolo na bien sûr balobaka na vie il faut za na mutu moko bo partager na ye po o se défouler mais to tiaka na mitu na biso mutu aza mutu akoma nzambe te. Si réellement keza mama Cécile bimisi likambwana to tsaka na mutu ke mutu aza mutu akoma nzambe te tangu yo zozo bakati na ozo betela mutu yeba ke un jour eko bima tolo baka oyo ma Cécile a trahir Diane. Est-ce que to yebi soki Diane pas trahir ye? Est-ce que boyebi soki Diane pas sala ki mwa likambo moko boende pousser pa loba to yebite Ye moko Diane na ye kopesa matière na réseaux sociaux mais na sepel na parti alobaki ke na zana respect na ye alobaki na respect na ye. Alors ye moko peka mwanganda zana ayebite est-ce que eza mabilo ndanda pesi message to te po ye pe ba yebisi ye ko yebisa. La famille na otela bino tolanda Diane aye kolakisa ndaku na ye place ye akomi ko futela dona na mobile na ye libala e ali sute Diane azui bana na ye mibale akie na bango quelque part akomi ko futela ndaku na ye na bana na ye mibale. Ngana osenga kaka na affaire oyo boti kokota bakombo batu bobo mango na réseaux sociaux elimwa ngalo bango lelo ata bozwi histoire na nga bobeti bopandi bolobi so nga moko na bina kanga munoko na nga na kanga munoko na nga banda ne bandeli tisuka matière moko te tika la internellement na réseaux sociaux. So ki Diane azo considérer moi si ya papa Alain. So Diane azana bolingo tope ndenga lobi na ndenga lobi ke azo mériter respect nazo respecter. So kazana on a respect envers moi si ya papa Alain. Na loba Diane tika komata na ba live na réseaux sociaux. Junior obenga on a live na ye
po ana besoin matière. Abenga on na live ne po ape na besoin batu batala ye batu bakota ebele na live na ye. Mais ceux qui ont gardé silence, lelo ba oya baleki na live balobi, lobi ba oya baleki na live balobi, lobi kuna ba oya baleki na live balobi, mais yeba ke lobi okuna ba oya te. Ba omona ke mutango to lekela na ba live to loba. Ao s'occuper na bisote. Mutango to lekela na ba live to loba, ao kipe kutata bisote. Mais tangu yo ozozwa katan ya koleka kana ba life oyaka ko expliquer ezaki kutu bongo te matière ezate boluka matière tandis que bango ba dana matière. C'est à toi de garder silence. Protéger banana yo outi ko bota. Boka musangande bo prouvera mokili na prouver mokili balo banana nda kutel na prouver mokili na zunda kunanga na filmer na lakisi bango yango te muteko katisa bango koluba yango te muteko katisa bango matière olakisi nda kuna réseaux sociaux balobi bwe beyoka na kibwe bazongisa kikoto moi sa papa ala aleka ki asala kibwe aleka ki asala kibwe tangu yo ki yango est-ce que ozongi pa na ye oke kutune likambango boke kubongisa ngo na kimia muto yo benga tata mwasi na yo oya ko confirmer na réseaux sociaux que place na vanda ki mwasi ya papa Alain après yo mol sur lobi nazana ba respect pour na ye ou déjà manque respect pour yo moko considérer déjà oyo ye au considérant que yende mutaloba ki pa bato. La famille noti ke la bino tolanda ba vidéo, j'espère que ngana bino to kabwana awa. Alors conseil nanga na opesa na Diane Kamwanga zala sage maman batela bana na yo liba les affaires du monde te liba les simbite bokabwani mais batela bana na yo. Batela bana réseaux sociaux bayaka ka koloba mututu na réseaux sociaux ana besoin matière mututu na réseaux sociaux ana posa talima mututu azana continuer ana posa ba abonné ba landae ana posa visibilité ana posa ya ba vue mais babandoza na posa na o matana live yo yaka yo zo balobaka na yo batu bakata bataka na ba page yake ende succès na page na ya vandisa ki batu na live mais histoire ezo panzana eza ya yo mobalo abalaki yo ata bokabwani ata maltraité yo na libala mais tangu déjà abalaki yo abimisaki et surtout ceux qui abimisaki nyonso ye moko ana droit à respect ata bokabwanaki a mérité respect et simbite bino mibale bokabwani peut-être que oza foti na yo to foti na ye to nzamba monaki bino ensemble te bokabwani mais d'autre part a mérité respect. Muto azui yo na ndaku na ye ka yo moko ndoloba wana ndeko te intel azwaki yo na ndaku na ye ovandi une semaine muto azui ata 2 jours na ndaku na ye pesi yo maya komela pesi yo place akolala ata ana mabe bolamu ya salela yo babosa na yango te babosa na muto apesi yo mbeto akolala te muto abombi yo pa na ebuto elekeli yo esili lobi na tongo ekoki ata na mabe na ye a mukolo ayaya kende luka ye yo mobenga ke tata mwasi kende luka ye tuna ye mabe za wapi ta na yo kibwe bo traité esili ba komo maïtie miniature ba maïtia ka ye moko te ba maïtia na mobile na ye mais peut-être na likambo azape innocent yo po yo kika epa mutu po congolais kaka po bebisa mutema congolais lukaka kabola batumi bale o basangani msuti okendaki kuna ko vendre pa na ye batebele pe basepela kite. Alors conseil na pesi yango wana noti kila bino tolanda ba vidéo jusqu'à la fin. Merci na bato bolanda rabiso nzamba lula pambola bino tokutani à la prochaine occasion. Ceux qui t'attendent Nzambe azongite ana loba toujours quand vous abonnez activez les biso cloche à notification. Alors dode langara li dodo place batie j'aime wana et melenga e uzamala mumi tolanda. Teti ngam na bomi libala boy biso baluba ngam tfona zongisa symbole. Yo ndo bomi libala to ba bengani yo. Batala pe mo songo bengana.
donc biso baluba lokwa ngam na bimaki na ndako ngam tufona zongisa mbongo waza ndako msozwi Vamos a makasi, hein? Oui, biso baluba tokenda bongo. Super. C'est non. Est-ce que tu pas les simbi te ya junior? Est-ce qu'il faut te forcer? Non, qu'il faut Est-ce qu'il faut expliquer bato? Si on va baza bien. Ndeni ba obima baza ya oguga makasi bongo nanga mna souffrir na ongenga bo. Bravo, Pezana mzine vraiment Diane vraiment je m'en Wow. Nazatana na mimile bana na maboko. Ça nous a même mango na ça on aime on se voit Kofi, il y a Ferré, il y a Fali cuisine propre bébé. Ça n'est ngaka. Wow. Ndako munene. To kimi mbango ko batina suka. Wapeza ndako munene. Okobata batana kwe kule mutambono te. Les hommes d'auto au côté au commis. Si j'ai fait ça, non, l'oba sauté, n'a eu répondre dans des bateaux, bazo baba n'importe quoi, wana. Azo souffrir, oh là la libanda ba, oh baza na ba preuve. Ana preuve qu'ati na akabela ngambongo. Acha preuve l'internet. Zela na zela. Diane, ndako munene boy. Ndako munene boy. Acha preuve l'internet. Répondez na ndako za munene. Ndako munene. Je dois les aller important te. Bacha preuve que na senga kimbongo. Voilà. Na Canada bana bala la libanda ba shelter ezali. Na ko kenda ta na ke shelter na ke lala na bana. Na ke na social na ke lala na bana. Pe l'état ozonga charge ko lesa ngana ke senga mtu $50. Mais bah on va $50 à ça maman à l'aide. Diane yo ça qui cotisation à l'aide té. Cotisation à l'aide. Baba, quoi ni ka senga $50 mais cotisation à l'aide na yo senga té. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.